eloko na koloba edino image film we continue kaka frapper bango na film edino image banza sango ya Congo edino image 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 panza sango ya Congo sango ya Congo ekenda etambola mokili mobimba bayeba nini ekoleka na mboka oyo Congo awe mikolo pe tokomi mingi na bilenge edino image panda sango ya Congo ezaka yango moko bilenge edino panda sango ya Congo panda sango bilili ezaka yango moko. Alors na réalisation to mona bongo yangiama ambara kuziama zoto kozio azali moko pete azape na Deps Wembo babi mwasi ya moindo sans hydroquinone maman la Odette o ateke la biso ba bijou na Château d'Eau maman Odette Luzolo motema ya Vallon azape na biso longo olanda biso en direct biki bato balanda bato basunga 3W pendant sanga Congo bazala rapé neti ba Patrick Malwavengi balobi Global Express eza bon na 25 rue Léon na Château Rouge maman Odette sono tinda ba Koli na Kinshasa faut mon ami Patrick Malwavengi vraiment agence kitoko tie lelo lobozwi azala pe monté bazakana Claude Lukuba Kweno en direct de Suisse babi jugement par défaut vraiment sans plus tarder wana te na mbeli bino invité na bino bomisana ko mona temps en temps na plateau pendant sanga Congo maître JP Mandiangu ça fait longtemps loba sous lelo alinga loba na habito ko loba nini vraiment bonjour maître JP Mandiangu. Bonjour hein. Bonjour. Boni mikolo ebele boye. Moi makasi pour ça la moi bien ambara kuzia mo landa yo pour ça la moi bien. Te biso lo ba soki makambo ya li. Hein? To lo ba te ke o leki kana télé. O lo bi n'importe quoi te. Biso to abata bongo te. Ba e baloba ba n'importe quoi bazala rapé oh. Azana rien à faire ka ega na télé comment loba? Bazel belé. Ah. Mais biso to abongo te talaka biso fa la mboko yo. Ba bi 35 ans na mikili. 35 ans en Europe. C'est belé hein? Belé. Non, on a pas ça c'est. Té, bon kasi ngana ozonga lelo. Onzonga fomboke koma bien. Mfwa kumputo. Té, fomboke koma bien. Fomboke koma bien. Mboke komi bien. D'après mboka ne komi bien ti. Té, mboka ne komi bien té. Mboka na mcheza na mubulu akosaka na té. Mobulu. Bonga na kozonga. Mboka na foba so na okene ti lelo make non. Président mo ne ti Félix Tshisekedi ou bien syndicat Dokolo ou bien Ngwanda alga pesa nga pe kanda viango parce qu'il critique tout le monde. Ba ino so tanga ba kombo wana obi ke peuple congolais pe lem so balinga pe bango te aneti mutangi. Ngana congolais vraiment ya nga mana vrai congolais. Vrai congolais. Ngana muntandu. Ngana ko pesa luvila nanga. Aux ombrand. Je dois tu parler la reine Nzinga. La reine mère. La reine mère. La reine mère, la reine Nzinga. Mobala balier comme on est nimi. Aboti mwana liboso comme on est vitalo nimi. Aux ombrand. Ayo bota deux jumelles. Le Kenny lo nimi na mpanzu lo nimi. Aux ombrand. Surtout ba descenda wana mamso lo lobate pour bo péter o yo péter plomb. Nga kuna zo comprendre makambo zo betela ngana. O comprendre ngo te biso na royaume Congo. Aux ombrand. Le royaume Congo bandi na bato tangi ba Congo. Royaume Congo eza royaume moko sacré bato baye barate. Aux ombrand. Oui, na zo landa yo. Ya royaume makasi kutu. So na bina beta masolo mususu. Bato ba lo bake mais muto la bandi liboma te. Mais parce que yebi mingi baloba ko bandi pona royaume wana ya makasi peuple a souffrir neti royaume Congo wana zate mundela yena royaume Congo wana mundela yekoma na 1486 84 de Gokao a kuta biso to la déjà royaume ko bien structuré obito utapi expliquez biso to utapi toujours dans l'histoire parce que yo au moins la pyramide bon la pyramide on pyramide bacha neti nini bacha ei moboye là qui contrôle le monde obe lokaki liboso na ei wana ezaki nini photo solo laka te na ye bezala ki nini merci biso balanda balasa ba Holanda yo lokaki ezaki liboso wana elaki krish na flèche wana ngolbani symbole ya royaume Congo symbole ya royaume Congo yango na flèche wana balongola yango na mundele ache nini ei wana donc royaume Congo oui basomo soso na beti yango o comprendre te mais
eza mama solo makati mingi. Ko expliquer étoile d'amour top modèle à Zolanda yo à comprendre parce que bon baza bana ba koli mingi ba koto ba yebi même pas makamba ya mkongo. Na lobi na yo lelo mutako yo lobano que non mundela ye na mathématique. C'est faux. Mathématique uta na royaume ka Congo po mosi obi mosi ngana mutando. Obi mosi. Mosi 1. Mosi 1 oui oui. Zole D. Zole D. Yo kasi da avant na noya avant de kokawa ya. Yo ta memela biso mosi wana. Siko na memela biso mosi wana. Yebisa biso na ya wana lobby mosi Zole tatu na memela biso. Ya wana lobby na yo royaume Congo za royaume moko likolo. Vous comprenez? Pour passer dans ma commune, surtout faut passer dans le royaume wana. Parce que ngai jipe mandiango na utima na royaume wana. Biso to bateau to uti na Vital Wanimi. Vital Wanimi. Yobi ke kombo na zo ka lelo. Mais on comprend n'était pas na biso masolo akati ke royaume Congo ya royaume likolo. Bon tant on mettre biso ba Vital Wanimi wana ba Simo Kimbangu bazala ki wapitango wana. Te Simo Kimbangu aza grand prêtre. Ya bango ba. Yobi comment Simo Kimbangu? nayebi kombo Simo bon signification nango nayebi te nayebi Simo Kimbangu ta mominga peka na makamuleta Simo Kimbangu na histoire Simo Kimbangu oui comme na Swadifi Kimbangu Swadifi mais kombo na nazo kongo lelo est-ce que ba ngala so na yote o mominga kuna makambo yo ne fallait pas na loba sert à liboso Kimbangu oui ozo comprendre comme na ki sita Julienne Yami balé comme on a mbwa ki ana obi makambo zo loba na kotuna mais ngala mutu na mukongo na kotuna ngo epa ya pasteur Maolu Kolo na lobi makambo yo ana chance de mission no ya solo na mwana misatu oui ozo comprendre nga comme na ngudi mayala comme na ngama ndiango mayala Simo Kimbangu mwana suka comme na Swadifi mama ya Simo Kimbangu oui ozo comprendre oui obi comme na nani expliquez biso parce que comment na ye oui Nsenga ngudi masa maître JP Mandiango faut ebake Nsenga ngudi masa toke na musika mais na lobi nazo biso toke na musika fona kutana na bandimi ya papa mais na lobi ngala mukongo mama ya Simo Kimbangu comme na Nsenga ngudi masa papa Simo Kimbangu papa Simo Kimbangu comme na ngondoko na ngai matushela nazo la yo mais explique oui Papa Simo Kimbangu Papa Simo Kimbangu comme on a Nzenga ndozwao donc bon kombo ya Simo Kimbangu uta wapi Nzenga ndozwao est-ce que vous comprenez ngate Simo Kimbangu mwana suka na ba 3 sœurs comme on a Swadifi Kimbangu oui mais surtout quand on a surtout pour la polémique pour ngata ba date kuta sœur na yeto kitati na zina obete na na film mais c'est autre chose bon wano tangi ba sœur ya Simo Kimbangu bon toko s'entarder wana te to le kana biso na sujet na biso to yaki pona mko lelo to yaki penza mingi to sur la actualité tuko le kamikolo yo il y a champion na biso Yuri Kalenga na champion Churamboma et puis maître Poison aussi alors état que doyen nakata masolo état que frère ou grand frère na bango ni ko apporter bango nini na mkola lelo ndeto yambi oboy Dino, tala, on a c'est pas une question, non? Oui. Moi, je crois que au moins la minute, ouais. Son à mon champion Moro, à champion bêta rabattu, il y a Rwandais. Oui. Non, au bétail. Yo Polino, yo te. Vas-y, nazo landayo. Mettons sur la. Nazo landayo. Tous ça va congolais, faut tous ça la bon moko. Oui. Quel que soit les problèmes. Au milieu de Kambouya mettre Bobo Vandamouana, moi je plairais. Tala lelaki muto alaki te ni Yuri ni nani Churamboma ni maître Poison bazaki te mena lelaki mais lelaki na lelaki na pasi wana ya ngai pomboka na biso eza na merde ya osakana te o biso moto ko bomana makambo wana ewuti pe musika ozo comprendre ezo kokisama na ndenge ya division na biso to kabona mais bato ba d'esprit petit na ngana na 57 ans ozo comprendre na 57 ans je crois que Nabi Mboma n'a bien. Vous comprenez? Nga olinga te Chua Mboma pour na benga mettre Chua Mboma champion l'imbattable. Na benga Chua Mboma ngai. Soka zo landa émission na yo abake vieux wana benga nga. Na benga Chua Mboma na sona Chua Mboma na pese conseil. C'est un petit qui écoute. Na sola na ye mututu petit na sana mabena
tolandaka mabe te so tolandaka mabe ya bato omona soki ndenge nini nga na benga chura mboma na so na chura mboma na pesa conseil ayoka ba mon vieux na yokio tala biso ha kolandanga te pona kwede boye nga na fona ba mettre chiwara petit na ngai nga na sali du tout na sali self défense na sali gojuriu donc makambe belé mais na yebike faut respecter les gens intisekitia o mali ba mettre Brice Makabi ouais oya sali mukumbusu po batu musu ba iba tamsu makamusu te muta sali mukumbusu mettre Brice Makabi style mukumbusu awuti na pas Dan Mabeka maître carré c'est des grands maîtres maître carré bimisi ba maître Brice Makabi abimisi ba maître Tito ba maître Kass ba maître japonais ba sali ba masona bango maître Brice au style mukumbusu mais na kata Dan Mabeka Aïdé Sungu, 3e élève à maître Brice. Aïdé Sungu, un bon sportif. Yo mona Aïdé Alouba. Yo so mona Aïdé l'équipe d'émission à Lobi. So mona maître Brice Makabi. Hein? C'est des grands maîtres. So mona grand maître. Il est en vie. Asa awa bo il est son. Si, n'a pas qu'une émission il y a pas longtemps. C'est des grands émission. Na biso na fana ba maître wana, ba maître Brice Makabi, na fana ba maître Frank. On met des chouaya au boma aya kozwa ba bashi ya maître Frank. Ozo mbwa ba maître Frank ba bato ba ndine ti jido na ninyo na changu na njili. Yo kasi ya lelo. Eza lelo te. Maître JP Mandiango na lingi o apporter bande ko na yo wana moi quelque chose. Conseil na opesa. Conseil na opesa hein. Ouais. Champion Yuri na obanda na champion Yuri. Oui. Obi petit wana tanga leka na tela la di RDC champion du monde plaisir ça nga na comprendre raté El Toro na si bitumba moko ka bima la ta ni na RDC mais c'est et a fierté na bisoti si tanga o la ta et a fierté na biso mais comment yo siko yo champion o lingo bunda pe kaka na ndeko no pe kaka les imbattables quel que soit les problèmes faut que ngato ranja ngo kaka poto c'est loko moko tant que zo beba na bongo il y a des gens au bazo sepela attends mettre les poisons et Waka, chez Maman Jeannette, au numéro 7 du boulevard de Brandebourg, à Ivry-sur-Seine, confère place Gambetta à Ivry. Un restaurant africain de proximité, spécialisé dans la cuisine africaine. Ouverture tous les jours dès 13h à minuit. Accès facile, RRC, station Ivry, prendre bus 125, 180, 323 ou 325, arrêt Gambetta. Un accueil chaleureux dans un cadre convivial nous propose des mets variés pour tous. La cuisine africaine à l'honneur, des plats préparés à la demande, à consommer sur place ou à emporter. Du poisson, malangwa braisé ou liboké, poulet braisé, des brochettes, mori makayabu, cabri ntaba braisé, liboké ngoulou, mafé, accompagnement, banane plantain makemba, chikwang, konga national, semoule, moule, riz, atsieke, légumes verts, feuilles de manioc, ponduto sakasako et bisso, bitekiteku, haricots, madesu et autres mfumbwa. Des prix abordables à la portée de tous. Numéro de réservation 06 46 01 63 85 ou les 06 41 36 12 59. Restaurant Ewaka, Loboko ya Mama. Ma Jeannette à Lamba. On va sepela. Attends, mettre les poisons, quel que soit les problèmes. Naïb c'est qu'on va mettre les churamboma. Le poison c'est ton frère. Mais on va conseiller, on va mettre les chouara. Grand maître les chouara. Ah, le gars qui sent tout. Et ma solo qui a balabala. Oh, tu n'as pas Franck Foila. Oh, il y a Viva la Mujika. J'ai un catalogue. Ah, oui, ça y est. Ah, pour la de Versace à Londres. Ah, le que non. Chouara, le gars qui sent tout. Moi, j'avais 14 ans, 15 ans. Bah, 74. Moi, je suis là. Nga na viena nga tamaka makasi balobela ngote toi na bomoko nga gana nga propre onga na landi adrisha moto maître abeta ba maître na kini na kuma maître te
mais awa boya na dojo na ye na Londres et tout le camarade beta c'est nini ba reportage ça la robeta bo beti dojo na ye asana ba grand yakuza 4e dan na king boxing yoka na ko swala yo non mais mon moulay yo di kimbirkiti obi kimbirkiti te expliquer ce kimbirkiti ya li mettre libération ya wana ba vie ozombran ngana fala na ba vie na boye masolo respect mais kimbirkiti ko yelo masolo te ko no bona bo c'est des yankees ozombran biso ko ba vie marketing ya seti o bato ba yebi ba koyeba c'est des grands yankees kutu net na film mais ba vie wana ko mone peka boya dosa masolo ozombran ngai bato ba yebi ngana tanga na collège ya Kisantu na tangi na Kipaku na tangi na Kavoya na tangi na Saint-Vincent de Paul baby ke moto na solo bana nani mais na koya teke na swani neti na mbaka kuziama ozombran mais siko elo koni ememe bango ti ekomana média ezane makamba songi totika nde songi maître nani poison calmos le soit bien mboke bonganano calmos soko bunda tana bangolete poto kangama bunda tana ba burundais ou ba rwandais chura mboma soko bunda na ba rwandais mettre nani Yuri mais azo préparer ba combat na Afrique ba wana ya makama championnat o salaka awa déjà parce que ali muto a reconnu na monde si a on même appelle drapeau absolu kolo muto ndengana to kolinga te to pesa ke ba conseil mabe to timba te petit nanga donc so to landi beza entourage te ba conseil ne mabe pe ka ye pasa mutu yuri pasa ka mutu ba ko silika me apeka na batuti c'est responsable apena moi si doit c'est article bon temps so ba mbega non calme-toi na coup ya colère mutako tomboka le plus n'importe quoi mais biso to ba 57 ans na revendre bon na gérer na hôtel la famille na pas mais Poison c'est mon frère Yuri c'est mon frère Churamboma c'est mon frère. Mutu nanga ko linga make bandeko no baba na ko bunda ta mboko no na merde. Edi kama kimakasite. E kama batuke no, ya mona changu, ngana mona barumbu, to kota koteri. Non. To zelana ne so ba kabila na ba keyi. Allez comme ke makambo na biso so to ba no bunda wana ya to bunda. Mais pour le moment mboko ya bien te. Est-ce que na ba ajo boza nango na ajo yo za nango bango baza nango est-ce que faut ko bunda na nzela za conseiller? Ah petit nanga bituma muso. Nozo tuna ngana tuna question. Eza conseiller te na expliquer le mot. Et à conseiller. Oui. Hein? Mais je crois. Non, on peut faire un exemple. Oui, papa. Batumsu batumbula pe batu. Bazali. Batumbula nanzela. Oui, Bazali. Vous comprenez? Bazali, bien tout le monde. Na rolo bango pe a te po ya maramba, hein? Ya rolo baboité. Oui. Luka Gila Roche. Ya yoga na. Oui, les solo wana na yoga ki yango. Mais na lobby. Expliquez na bisongo Gila Roche to betango. Na bango sko na munoko na yo. Mais Gila Roche parce que ça la ki wana. Ouais, na yoga singala hotela mabona ajana ko munoko no. Na yo bango sko na munoko na yo. Ibare mama moko boye ba melansa ki na mutu moko boye na metro. Biso betaki. Non, na beti mutu te. Nini ka? Biso to ye na metro. To ye to comme na gare du Nord. Ndenge bato bakitaka, mutu ako mata ya kimbinga ndenge zala kaka. Ako mata ke ye grand prêtre. Azaki sir na ye. Azaki sir na ye. Ba paquet belé. Azaki sir na ye. Est-ce que vous avez ba paquet ça? Elo monté. Alors. Mama wana lobi na ye boye. Abi na ye monsieur, zelab surtout kita yo mata. Abi na ye ke bon na ba moi loba kité awa. Pour quand même ngana ali mutu na koli pas na tank pas perdre Jésus. Bon, bétango parole, bétango parole. Ah ba momo ga bien te rôle ba pas moi cité. Ngana ebisi ye na bino o monsieur. Comment vous loba ndingona? O so lobi je te casse la gueule. Oh mais toi tu me casses la gueule comment? Donc ya Zupenda, Azupe courage pour agir à vimba. Ah bien o casser la gueule. Gila Roche lobi na ye mais yo yebi o casser la gueule comment? Mbara moi bétan li kofi. Li kofi commenter petit. Vous comprenez? Tanga beta le coffre na bloqué mbata petit sota 2,50 m ba benga métro. Il y a 3 dimanches passés. Ba benga mbila ya. Et les gars na métro ni? Ah on a gardé nord, na ligne 4. Mais na biso batute, tu na Gila Roche, il était là. Gila Roche to zone émission o expliquer makambo mettre JP Mandia. Tu na ye. Soke za ki petit frère, na lobino muta sota 2,50 m. Maintenant na 57 ans. Na tumbulioté. Mais après ni yaki. Mbila yeko. Boka singana mukanda te ngana bala bamboko te mbila ba mindele tu ba témoigner que non mais c'est mutu a menacer mutu yo ba mindele ba côté linga expliquez-le ba maman na mindele ne banda ne baza ko loba mais non mais ba lobby ma que non c'est pas possible a vu une bonne claque
il bon claque. Et pour la mettre le cofité. So bete que mbata. A sauté 2,50 m, mbila loba nanga. Maître mutu munene maître mutu mu. Wana me mangala banzela moko boye. Maître posa loba mutu munene nengwana, il faut bete mbata sauté. Eza nini ka? La lobi hein. Déjà boko to nini. Te tout photo ye bat. Pour ngai so beti nga mbata jamais na koku ya timu sika. C'est qui hein? Petit. Au monigo bitumbele baka bebele. O kala loba no. Tala. Et ngaso muta legine dichura moma lobi ke ngala le mbatable. Le mbatable. Ngere je ngali kamni. Pas tumbele mutu. Atumbele mutu. Ah mbatable, soka c'est mbatable la nini na ya sala. Mais ça va kombote. Ah bon ça ngani. Hein? Ozo comprendre. Donc to zalaka bomoko. Il y a des grands maîtres bana mboko yo, balobakate. Ba grand maître, balobakate. Tant le babon ba grand maître. Moi je crois que là au monde a déjà maître Brice Makabi. Maître Brice Makabi, oui. Merci maître, vraiment beau de pas soali. Maître Brice Makabi mais ngala benga maître Rémi Kafungu. Maître Bazé Belé, ngala oloba oyo ngai mandiango na vivre. Ah oui, vivre. On a vivre. Ouais. Maître Brice Makabi, c'est des maîtres oyo akopeso ma solo na self défense, akopeso ma solo na jiu-jitsu, akopeso ma solo na karaté. Ye fondateur à Mukumbusu. Je vais expliquer petit na ngana ni oyo Tony Mukumbusu. Tony Mukumbusu, c'est un petit qui est poli. Aya babi maître, na yeba ma solo. C'est des maîtres comme ça to lingi pour ma musu ba yebi ngote. Biso vole ba maître ba chiwara, ba maître Moalf. Ba maître Mida. O ba bengi Jackie Maria. Ozo comprendre? Na va ba maître Bende, ba maître Ndar, ba maître Chiwara, ba maître Carré, ba maître Brice Makabi, ba maître Belé, ba maître Sobé. Ba maître Birt. Maître JP Mandiango, tout le monde est comme la souka vraiment pour garder au ministre Mingité. Dans ce dernier mot, on peut ça conseil na bande kunayo ni so na famille sportive ni so. Nga conseil na on peut ça rara. Champion, on a vu Nabino. Avec tout le respect que je vous dois, Bossana Makamouni surtout les gars qui attaquanda. Ata makamba mutu asali ki bakama mettre Vendôme mwana bobo Vendôme pesa nga kanda. Mais moto domina wapeka kanda kaka po mutu wana tamsusu junga na circulation na monnaie na osala pe mabe. Par contre ça la grand maître bon maître poison. Bossana makambo ko no so de kutani na Tchura na Congo clé ce qui nini non to tika biloko wana TGD tika biloko wana ngana opso conseil tant que frère champion Yuri to tika makambo wana to bomoko to tana no mboka ngezo kende to na sucia mboka hein wana ya neti ba distraction mona tamsu de comme ce nini non to sala bomoko conseil gratuit na petite sœur nanga Odette Luzolo hein moi ça valon donc la pire petite sœur olinga mingi hein la linga pour vraiment été azar magé mo patunga nenga mais c'est pas grave na gérard nanga on va pas la linga trop mais sikoyo ba Debs Luzolo ba Debs Wembo ba petite sœur pe o ba respect Debs Wembo sans hydroquinone yet ouais ba la mo ba sola un peu bien ba calme na obosana ni nanga grand frère nanga te pour venir na lela pe mabe Adrisha motomètre ba salut tu peux soali il est vraiment calme mais vieux na hein fin mon monnaie jamais mettre ma sola bitumba mais vieux na grand maître net na film vous comprendre mais ba vieux on va na boye au monde a te soki ndenge nini vieux salut tout vieux na ngai colonel Yoba na king bambota trop na opesa masa na ngai ba dive fula mpungu pe bambote Clemaston bambote Aromitoka bambote ya mitogas babi peso zalia wa eza epa ya mitogas ale Aromitoga salon Plamedi coiffure Benoît Lopange pe bambote bama sebeleka bambote kaka po monika mukindenge zalaka ekinike bien mais to sala bomoko bomoko kaka famille ba sportif za bon to linga ku te to na encombrement mbuyema OK non ngana obeta mutu boye ngana osala bo te to tika biloko wana champion Yuri
tango kene ko bunda bitumano beta biloko RDC wana beta kana esala nga plaisir kena mona makamo ke ono bona bo yo niveau likolo world hein attends que muta conseiller ata kandango maîtriser conseil na opesa ya conseil on a webisa OK biso to ba vielu boyoka mingi toyoka mingi to mona mingi ngala di ceinture noire na 1978 78 vous comprenez na yebi makambu na ba maître Frank maître Chiwata ba Hollande ba bomela ba maître Frank wala bo jeter là bana njili ba ko yebango o ba yebi nga ba yebi ke non mutu wana mais fukulinga to dosa kama solo awa bato makasi na moko je crois ba yali balo bakati si bazali belé solo ko bano bona ba maître Brice Makabi vous comprenez c'est des gens très dangereux ba maître samouraï on maître samouraï Maître JP Mandiango, bon, étant habitué Koki, vraiment, tu reçois prochainement émission Mobimba sous pour na bien que on a posé le bamingi, mais le lopenda pour na kowel la moitié, t'es à moi mouké, tout cas ta moi émission pour toi yamba maman la biso dette. Problème est d'être perdu la biso na plateau. Tchernobyl, yo a masalangaye mbote mingi, exotique bemaki tantine bébé, yo a pire mère legi na ngai awa, la kacha mutema. Oumela, faut salaga defao, sur la émission, def. Yo amasa na ngai moko yebi des fois yo moko yebi tan ngosala big star to vala no na Genève to na mandia oneni ngabi sala ngo Jenny Kula akufa na yebi ke so yoke miso rolela bandia unaninga wo comme Jenny te mais defu umela yo akibuti. Merci balandi à 3w.pandasango.congo bino ba yebo mesala. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Jean, c'est global et PM Express. Il y a Yemeye, Patrick Malouavengi. Délogés à Moko. Hein? Donc, agence, il y a fret, on a bateau, on a avion, on a Global Express. Baki funa nyoso na lokeno na Angola. Ceux qui n'ont pas de contrat, n'a pas agence à miner été ekokende. Patrick Malouavengi. Vraiment. L'économie sur Congolais, il faut promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano mindonote. Maman le global PM Express. On bise toujours l'artiste Oyo. Il a toujours bateau bazar à l'idée sur le Patrick Malouavengi. À aire d'ouverture, la chose allait de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc, Patrick Malouavengi à Rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Wapi, Nangola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC Loma Makasi. Oh Nyoso, Alingi, Atina Biloko, Kuluka Mundonote. Tokutani Awa, Global Express, Patrick Malouavengi. Frais aérien, maritime, téléphone, édine image, au Kozwa. Yeza Kaka, au Pessi. On récupère la Kinshasa, Patrick Malouavengi, Global Express, bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo, 25 rue Léon, 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Makadé. Poussa, na ba poussa na Global Express près, avant na idéologie en voilà. Vive l'agence Global PM Express Patrick Malouavengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso au en France, pour la reçu des relations basées à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours la poli, nous avons la fret conteneur, le fret maritime, nous avons les fret aériennes et tout en avion. Nous avons la petite poli express où cela va des jours. Et ce qui est à Wanate, nous avons un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, vous hésitez comment on a mis au fouti à la poto, au salimaranon sur ma kin, la dengue et à biso batapoto, au l'équipe agence, au jus DVD nayo, au mono dengue prestation et les cas qui nakin, selon goût nayo catalogue des ali. Donc fidélité à mourir, au tchelelo, aux huiles. Vitesse de diffuser. Global Express, bas côté les masses.